Yaya tambola na mokili omona makambu kasi na République démocratique du Congo tomona kabikamwa. Yaya tangu na lobaka ke nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes baike bakantaka lokola ezali maseki. Lisolo o epesi ngai mutu ko soi mutu na ngai esui. Pouvez-vous imaginer ndeko moi c'est apesi lisolo pas fiston. Beta lisolo na ngai ça fait 2 ans que ngai na komisiko bien mais na zo ki ba trouble mentaux. Mental to manto de kambute zonga ndenge olingi mutu azwa moseka na ngai ezali Nigeria moko boye nzoka Nigeria wana asi akufa na mboka na bongo aza revenant ayeko bima na République démocratique du Congo ba Nigeria oyo batekaka kote ba bongolo wana ba pièce de rechange. Pouvez-vous imaginer que mutu azwa moseka na yo mutu oyo azali mutu ya mondo te na yebaki yango ndenge nini tangu na yebaki yango et pesa ki mutu na ngai ko soya ko sakala te beta lisolo na ngai pona ete ya bandeko basi misusu tout ce qui brille n'est pas de l'or to sala ka attention lisolo na ngai e ko pesa bino mutu ko soya yango lisolo to ko betela yo ndeko awa na tongo ya lelo. Oyebaki te mapangu ya nyongo eye na Kinshasa mingi pona bandeko ya diaspora opportunité epesameli yo ndeko yaka koma kolo lopango pefuta ndambu pendant une année wana ezali formule ya liboso formule ya mibale eza kofuta ndambu ti pendant 2 ans. Otuni talo boni mapango na prix ya iPhone na $2000 ya pamba. Landa procédure de paiement. Premier compte o ezali na $500 pefuta ndambu $125 chaque fin du mois pendant 12 mois. Bokani si esuki wana Tintin, pour la formule ya mibale, premier compte eza na $500, pefuta $63 pendant 24 mois. Yoka ba avantage ndeko, mapangu ezwami na commune ya Maluku, oyo babengaka commune touristique, na grand quartier à Menkao na cité diaspora, juste à 10 minutes na Makadam. Une fois que futi premier compte na yo, oza na droit ya ko occuper terrain na yo. Accessibilité malamu okoki kokota na mutuka na yo. Voisinage na bandeko ya diaspora pour na ko concrétiser ba projet résidentiel et commercial na biso. Na zone moko oyo bandeko ya diaspora batongi déjà. Yo kandeko lopango epolaka te kasi ezwaka valeur libela na libela. Héritage ya solo ya kotiki la bana. Pour na ba réservation na bino benga biso na plus 243 84 16 78 048 soit boye na bureau ya Aloimo na avenue Lokolela numéro 110 quartier Pende commune de Kinshasa na immeuble Voici l'homme référence stade de martyr de la Pentecôte. Congolais azalaka mopaya na mboka na yete to komisa ba rêve na biso ba réalité avec Aloimo votre partenaire. Nabenga ipetio pour na bia sola kamalamu petio. Azakara moi ba azana moi ligne éditoriale. Donc c'est très important bah tu as média dans la ligne éditoriale. D'ailleurs c'est ça même na RTNC. Pour pour vandi mayo na moi UNPC batu na kayo carnet de charge il faut en ligne éditoriale au sala nini yo lo baka nyonso lo baka mapa madesu non te il faut en moi lo moko lo baka soki pour le développement ozo lo bango. D'ailleurs beaucoup de ces jeunes là qui font les réseaux sociaux ils devaient capitaliser en gros quoi bazana moi aura auditoire mingi bakota na moi ligne. Quelqu'un peut parler à biloko yo ba congolais ba salaka awa yo lo ba kaka biloko malangu ya ba congolais olio lo ba kama mabe otia en na kati na biso eza malamu te ba mama ba uso salaka ba produit na bango o ba solinga ba faire connaître yo lo bingai réseaux sociaux na ngana betaka mère moko na yo ville ya salaka ba produit à beauté oza ko promouvoir yango. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi ya loposo ayeli bino ba solution ya sika. Ba solution ya sika pona loposo na bino
Pour na ba problème na bino nyoso ya loposo Kim Cosmétique des solutions. Na memel bino 3 gammes na ngai ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memel bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba mama ba coffret, ba mama pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique, donc à même les sous ba produit yasika pour na chaque partie ya nzoto et ça na traitement na yango ba gommage ya nzoto yango yo jam sous ba gommage ya nzoto yango ya bato baza nzoto ya makasi po yo teleza ka mo pasi mo makolo place a mwindu makasi ou mo maboko ba coude wana nyoso yango gommage. Et puis, ba coffret ezali ya walisusu ya ba tampon, na bato ba betami ba tampon me ya sika. Et puis, naza ba gel douche mususu yango ya thym caramel, et puis naza ba gel ya thym métissé ya thym banane. Na naza susu na savon ya sika, oyo longola ba mami, oyo longola ba poche, oyo longola ba tampon, oyo longola pe ba nduta yango à la base de tomates. Na naza susu na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc ils ont tout sous tête à l'obité. Ngana besoin de parler mafuta te, ngana besoin de la makasité. Donc arrosage on a besoin il y a huile dans à la base de tomates, les adiawa. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini baba makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouver douce tendresse affection pana yo nasalelo nini pondimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyonso bozwami merci na confiance pe fidélité bopesaka programme oyo radio lokole masolo epai wapi tokutanaka chaque fois mpona kosolola makambo oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso bato oyo tolobaka lingala bato baike bayekoloba papa Fiston mpona nini osalaka pe émission oyo na français te biso bato yokaka lingala te le temps pour nous bainterpréter mpona biso tozozwa retard na bite nous sommes là mpona kopromouvoir pe la langue lingala mais YouTube pe ase atia ba option ebele ata toloba la lingala okoki kolanda biso soit na français soit na anglais kaka ndenge option oyo okolinga te tosengi na yo osabone soki osabona déjà merci mingi partageaka tango bo partager émission oyo to partager be les pesa biso courage pona biso to lukaka masolo to la rablu masolo oyo ezali ko édifier batu ebele yaya batu ebele ba komi ko tambola na bokebi à partir ya ba émission oyo to salaka à partir ya masolo oyo to betaka rappelez-vous masolo oyo to betaka yango ezaka pona ko nuire batu te pona ko bebisa ba réputation ya batu te pona ko bebisa ba réputation ya ba famille ya batu te mais plutôt pona ko sunga esika ndeko moko akoyaki yo okoyati esika pe ndeko alongaki osala nini olonga ya to s'abonner ebele landa biso super na deuxième chaîne na biso Afrique Masolo Télévision okipe osabone kuna soki osilisi tokuta na bongo na TikTok obeti kaka Fiston Pelende omoninga na kobima wana et puis osabone pe na TikTok ya lisolo ya ndeko mwasi oyo ezali ndenge nini pesi ngai mutu ko swa na baki yango ne bandele awa tout ce qui brille n'est pas l'or bandeko basi to salaka attention ndeko apesi so pas Fiston kotanga kombo na ngai te beta kaka lisolo na ngai pona etangisa bandeko mususu ba jeune fille papa Fiston naza issu d'une famille pauvreté papa na biso azali mutu oyo amonaka katuku bianza makasa nkembo ndengo lobaka papa na biso amonaka makasa ya nkembo ndenge ya babeti natanga na bekole ebele bekole ya mine natanga mais tangu nakomaki na université papa Fiston bakoteki ngai na ifasiki isti de l'époque siko ifasiki parce que na bandaki kosala communication na lulaka mingi nakoma
marketeur en communication na lekaka na TV pe na te mais ça la marketing ya communication j'étais na l'IFASIC papa Fiston détail mon akoyebisa yo tant balobaka et ça est comment difficile na ère actuelle au monde à jeune fille excusez-moi au monde à jeune fille à 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans moseka ngai na âge ya 23 ans et demi papa Fiston nazaki moseka kaka et rappelez-vous je suis une très belle femme nanzela talakaka IFASIC nezalaka wana bana ya donc tout monde naka bato ebelo monaka ba député wana ba ministre bayaka wana koluka ba chéri et plusieurs fois papa Fiston ba député misusu na yebi te kutu na bato bana gouvernement osikoyo kutu entre parenthèses mukolo mona otambola malembe boyebi na bambouteillage ezaka kisasa nazwa taxi na kende ba Fiston sali bana ya lemba na lunga IFASIC na Gombe na ya lemba jour mususu ba pesa nga ekutu lift yani na français ba memanga ko mema mutu baka memi ngai abandi ko draguer ngai wana mutanga fa na sima ko tinga na sima na policier liboso aosolola nga lokola singa na yebi nzo nga na yebi na ngai yete abandi ko draguer nga na sobo ya bi yo sobo ya prenga na draguer o sobo est-ce yebi ngai tena bi nga na yebi o tuzana na bi yo bona nga na TVT o yebi na yebi o yo yebi ngate nga za ministre Songolo eza na tout cas na so tawana te je suis très belle j'étais très belle papa Fiston au sakarate ba ministre ba ya ba député ba donc tu ya katru bianza mais na malai ko linga yango te je tenais à ce que ngai vraiment na pesa ba parents na honneur ba bala be mo seka ya ko sakarate il est qui papa Fiston un jour kaka ba embouteillage na yebite na gisasa ba embouteillage ko sila ndenge nini na obenda na malembe na kota IFASIC na obenda na malembe pona pusu na liboso omoni kote ya nakende ti kote ya zandu nazwa bis na moni bis beate na badi ko benda na malembe ti kote omoni aisinga moni kote RL TV salaka na bi na benda na malembe na moni po omona terrasse kote na wake malembe na moni ka mutuka moko jeep ya bien noir ezo ya sima na ngai na kalati lokwa na empêcher yango na pousse na mamukie po na jeep wana esa nini eleka na pousse ni bona tiki nzea na prince na ko kota terrasse na moni jeep yango zo ya kaka malembe zo ya kaka abeti pipi ngana pesi pena nzela po jeep wana eleka na mo ezo leka kaka te nga pe na okena na okipe na ngai te na fard na ngai na god na saki na ngame papa Fiston na moni ko jeep yango epoussa ni pene ye le chauffeur a quitté si vitre. Et c'est là qu'il est dans environ 15 heures. 15 heures, 15h30 minutes. Bonjour madame, bonjour. Comment allez-vous? Comment on a ni? Oh, comment on a un tel? Abima, nazo linga na beta pipi na benga yo na moni ozo kipete. Là on parle en français, mais français à mutuana. Et c'est là qui ezo boité moi ndambu. Ezo boité mana ngala habité ngala lingana lekisa yo la ndo sanga zela pour lekisa yo na embouteillage o habité na bana ko benga yo papa Fiston je ne peux pas te mentir tu es mon frère mutuana tanga que tu vitre na moni mutuana na kacha mutuka quel bel homme et puis que na moni mbala moko boy tanga pesa ngala tanga pesa ngala bonjour madame papa Fiston avant na zongi sa bonjour na ye na zoki 1 minute na moni longi na ebwe na bi na mutem na bi c'est pas possible est-ce que mibali ya kitoko be bazala rapela mokili oyo mibali ya beauté bazala mokili oyo et papa Fiston je ne revenais pas mbala liboso na mona mobali ya kitoko ndengo wana na bi non c'est pas possible na bi sala kitoko so mo lipe mbala kitoko sala kitoko lokola ka ba l'homme à la donc mobali mbinga sans hydroquinol et ça la bien mais ça la bien ce qui mobali za kitoko leti ngabo edo so auto manzela ba sheri ba ko ya mayanga te on a de sentir ba teint clair choco o ça doki ba œuvre ya Guylain les bourgeois
nabi bino ba rappeler ngo na ba Fiston tika na biso ko no nesko bomo na TV ozo ke lengi au sentir sikodo qui me balicité pe defandi au sentir beauté et puis Fiston na mona mobali wana beauté moko impossible après ko ndima bonjour atuni ngo kio abna bino na okende pa na biso pa na bino wapi na lemba ça va na otika yo pas Fiston je ne pouvais pas refuser. J'étais emporté na beauté wana na kota ye moko na volant to solo la malena embouteillage wana pas Fiston jour wana to ina embouteillage na la linga embouteillage mutu monte mais jour wana na linga embouteillage pas Fiston embouteillage aussi la te dona ça la rap mais na mbali oyo beauté eleki na bi bi oui pas Fiston on bombela ote na zo sambela embouteillage la malembe grâce à la mbala to solo siko asolo ba français bien te bokalo azolo bala anglais ezokota skolinga ba Fiston na siko na sa mosi ya nzalate la clé awaz donc change dans ça qui na tanga ki pe anglais papa na ko tsenga l'école anglophone do anglais na lobaka anglais ba Fiston na lobaka anglais bope alobi anglais na répondre en anglais on lobaka pa anglais bi na lobaka pa anglais bi sa première to bandi ko ya malembe ti ba Fiston aye ko tika nga ti e pa na biso na lemba atiki ngai est-ce qu'on peut ce genre de numéro abi oui premier te ba Fiston do ye kutu ngala wana osambela senga nga de numéro so senga nga numéro te ngala ngope numéro nga ba Fiston as ndeko moi so diga sekisinga on dimate abona tanga komona yi ay ba Fiston tanga senga numéro na abi voilà isimbi la PC numéro rapide sans goût na c'est la PC nga pe yaye siko je me rappelle très bien Fiston ça a un certain mardi ay singa non ça va mardi mercredi jeudi to kutana vendredi to kutana vendredi premier to kutana vendredi y a pas de problème atika la keona papa Fiston na butu wana na ebisio na lala na esengo moko ko sakana te donc na kokite na butu wana mobala kitoko bona mona na nuté mobala ya bisika to kutana vendredi vendredi ya musika moete ngana benga elobi do abino ngana otika boete ngabo na benga na butu wana ba ça va 23h mais c'est comment tu vas kombo na ye ngo apesenga kombo na ye atenga mno kombo na ye bato mokili makambo mingi ngana lelio mama ye apesenga kombo na ye Okuchuku voilà kombo na ye Okuchuku na ligi ku na ye batesa mutu wapi Okuchuku la gana ku kombo ya ku bien te na benga comment tu vas tu vas bien en tout cas na éviter to obito kuta la vendredi na moni vendredi la musique est-ce qu'on peut pas se voir demain ngai moko na sengi papa Fiston on peut pas se voir demain abi mais demain c'est des courses na mo premier té OK je viendrai te chercher na université na Ifasik abi non ne viens pas à l'Ifasik zelanga moi liboso kuna moni ko to zelanga moi liboso kuna osanga côté ya babenga ngoni église onine église onine je vous rappelle après l'émission je vous rappelle après l'émission je vous rappelle après l'émission là alobi omona ngai côté à Sacré Cœur côté à Sacré Cœur Sainte-Anne non ba côté osanga ba côté wana ça va pour omiate va Fiston na lala na esengo na tongo na osaba esinga oyebiso tango zeba na mike soki basomela na basika to rentrée scolaire ekomi sikoyo basome mino ba uniforme c'est des semaines au moins de to zonga kaka classe moyenne to na bonne année et la bonne année titangu tongo etani pa Fiston nga na kenda cours te pona cours mais na yebi no après cours awa nga fala kuta na tonton oyo na kota kujour na ki esengo osakana te tango cours esili ba Fiston na ba 13h 14h moko bona bimi na bendani malembe na Sainte-Anne na kuti ndeko wana mwana mobali oyo Okuchuku azalaki deja wana aozelanga na oki esengo azwinga siko ngana kendaki cour mais na boule ke cour te na boule ke no na beta ki déjà teni
tozwi wana akoti na mutuka yoka sola parfait tokenda na restaurant moko na ville kuna na kotanga koma restaurant te tokoma na restaurant na bafi tovandi tokomande ya bisinga comment est-ce que tu peux commander ya accompagné bouteille ya champagne nga na melaka bière pe mingi te mais comment bière ngoni oyo ngoni mikolo Beaufort ya muke wana yo melaka Beaufort yo samo se ko melaka Beaufort bien tango champagne ye ba fait son moins complexe biso basi la so lingi mobali au moins na moins complexe moko boye siko tellement mobala alors que briller beauté les gars qui makasi papa fisto ba fitu wana pembeni donc fi moko roleka te sa otala bel homme wana abandi ko yebisanga non nde naza awa nga naza mutu ya Nigeria naza na ba business na nga naza mingi na Nigeria mais na yaka koto na Congo na ba boutique na ngai côté ya babenga kota bongolo kuna bateka ba pièce de rechange na ba business na yaka na contrôler awa so na longo awa na ki Congo Brazzaville et puis na ki Gabon na ki pays bela Afrique ndengo wana naza mingi awa te mais na problème à mariage en tout cas ndenge na monio na sepel no osakanati et mo awa sana ndaku tabi no nga sana ndaku na ngai ezali na ma campagne oyo solo ça va premier mais on peut pas continuer comme ça après awa toke na ndaku na nga omona quand même ndaku na nga mono za film sérieuse en tout cas la sepeli pe na yo ça va y a pas de souci papa fisto to fana to saka 1h30 na restaurant wana to côté na jeep na ye to kenda biso wana ma campagne wo tala villa tala ma campagne côté oyo musa na fana babenga ngoni ngala lo ma campagne boye de côté kabila no fana kabila le père papa côté benga ngoni ma campagne non ça côté ni côté paye de marbre benga ngoni hein papa Johnny côté paye de marbre benga ngoni côté wana bon boye baka côté paye de marbre côté wana ngala benga ma campagne na ebi kina okala mais côté paye de marbre au côté benga ngoni côté non na go au côté oyo musa kufa za côté ni bon na ebité bon excusez-moi côté musa kufa côté wana et ça na gombe to makamba gombe bon na ebité yeba côté musa kufa parce que côté que naka moi je me rappelle papa fiston na monaki mausolée ya muzeto pour ni kuna to ke puis na eblement musika penate hein to koma côté wana le ça makamba parce que ça gombe alors tala villa tokota na villa wana avanda wana donc na moni compagnie benga ba sécurité na porte balaki wana je me rappelle encore compagnie sécurité balaki na se balaki noir liko balaki jaune deux sécurité balaki na porte wana na kati de mususu tokota kati kuna il m'a traité comme étant une reine tokota na kata ndaku na wana tala salon munene ba serva biso tolia kitoko papa vista na lungwa wana ernin na lungwa wana 22h na ye azongisinga tina limba je ne comprenais pas une chose papa fisto jour wana embouteille na kisasa mais to longwa ndaku kuna 22h to koma na ndaku na biso to rumela te moi j'ai pas compris donc il y avait comme des symptômes j'en ai compris quelque chose mais tellement j'étais donc emporté na bolingo makamso na comprendre ngote to koma na côté na kota na tongo pe na kenda cour atindela ngambongo na M-Pesa $750 na M-Pesa non $650 na M-Pesa et ya ça va siko jour ou ya vendredi tu connais mardi non mercredi vendredi siko jour il y a rendez-vous na biso siko wana to kutana vendredi wana na kenda siko pa na ye to lia to mela j'étais bien préparé mais na estime no ngai mo seka siko tango to siko lia makamnyo surtout alors c'était pas prévu na passer nuit kuna mais emporter déjà makamno tout meli champagne surtout wana
abande su makama abi en tout cas na sepeli na ebisi oyebi ke nga naza moseka abi oh, c'est pas vrai oza moseka eh mais ça tombe très bien, ça tombe très bien. Nga naza nigérien naza mutu ya tribu ya Yoruba baka Yoruba pa na biso soko zobala mwasi ya moseka doki oza au zénith biso tobalaka mingi basi ya moseka. Mais pour la cause moi si à Moseka à l'heure actuelle, eza facile. Toi tu es Moseka, je suis très content. Papa Fiston, Nigérian wana jour on est pas Nigeria sur Yoruba, azwa téléphone abenga maman na bango. Abenga maman, allô maman, ngai maman Uchuku, je vais lire excusez-moi, Okuchuku, voilà. Okuchuku. Maman en tout cas au Kondimate, j'ai trouvé une belle femme, une Congolaise que j'aime, Moseka. En tout cas, Kalamingité. Donc nous, on va organiser ma mariage. Ça va. Ma fille va s'arraper pressée. Mbalamoko Nigérien, sinon, est-ce que yeb ça va papa déjà na comme officiel par la bino ba yebanga, le ba yebanga consort. Et la nuit moi j'avais bu et nous nous sommes embrassés. Parce que nous nous sommes embrassés. Et puis, quand nous sommes embrassés, tangu asimbi ngai to ça l'a touché, nous sommes embrassés. Parce que na ko la courant moko boyi. Est-ce que na nango aussi nina lengisa, nina ndenga so asimbi nina ndenga lengisa. Courant bena. Na ko la courant. Oh. La comprendre ngote. Et ça qui va symptôme oyo ko ba est-ce que ça humain, ça mutu mboko to mutu mbono te. Courant mo na ko na lâcher ko sakanate. Qu'est-ce qu'il y a? Ngala kanti lokola, tellement na rien coup de foudre, nan na mona mobali ya ndengwate, na bino ya rien. Oh, asimba sube courant. Ngala se maîtriser puis trois fois courant, na éviter qu'est-ce qui s'était passé. Fatigue, na se retrouver endormi na mbetu. Quel beau lit. Papa Fiston, c'était pas prévu dans la kuna, mais na ekola mukaboye. Là, tu as herbe 12 heures. Il est 12 heures. Il est 12 heures. Il faut qu'il cours na tongo. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me rappelais seulement où tu as touché et puis na lali. Ce qui s'est passé, c'est pas là. Au salinga na salut à tes locomocotés. Aux assurances, salinga na salut locomocotés. Comme ça, na ke de rotika au kasina, mbalaboko na école parce que mais si on a un blamba te autre na fasi ndenge nini ça vaut pas la peine na zonga kaka ndako azwanga akenda kotika na ndako tokoma papa Fiston ce que moi je ne comprenais pas tomana okoma ndako na tamu ke to okoma ndako ndenge nini moi je n'arrivais pas à croire mais d'abord réaliser un côté et les cas tokuta na biso papa Fiston eloko moko pété tokuta na ba restaurant et consort mais tant de ça 2 mois. Tant que tu as 2 mois, 2 mois tant que coquille, en tout cas, la CPI nayo, en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Comme ça, le col, ensemble. Moi, je pas la transport, tu peux rester chez moi déjà. Papa yebinga, maman yebinga, au gros, alors que tu peux la transport, c'est facile. Ah, mais non, je vais demander aux parents. Azonga parce que na tuna maman na papa ndima non y a pas de souci ndenge moni aza mutu mo sérieux conseil et puis mutaka tukubianza ba bote bali amour intérêt ma maman amour intérêt oh y a pas de souci peut aller rester avec lui bah ça va na ju mois 2 mois 3 mois voilà ça qui moi si ça va na ko mu revendre pas na yi na bandi ko vendre pas na yi to vendre tant na fait na sala qui 1 mois et demi presque 2 mois na kendaka classe et consort et je dois avouer, papa Fiston, quand on a compté dans la 2 semaines après, et parce que tu es presque couple, alors j'étais obligé, j'étais obligé, il y a coupé sa chance. Et ce jour-là, première fois, nous sommes allés loin, j'avais compris que le jour où on a traversé le côté, il a raison. Et j'avais fini par couper ça, papa Fiston. Na pesi qui m'a
nasali kuna 2 mois et pas naïe Moseki Longwe fête comme nango normal déjà pour tokobalana tokomona ba préparatif ba fiston batina lettre uta Nigeria et ya to répondre to personne facture que na Nigeria nyonso normal si on a comme la madame anda kudia oh ezanda kunanga déjà ezanda kunanga y a pas de souci qu'est-ce que je fais je me suis dit que bon sanda kunanga classité courte no bon sanda no bon sanda parce que il y a ce qui a bibina doit qui contrôler ba boutique na ye ba place de rechange consort parce qu'il devait voyager la semaine prochaine pas que des Congo Brazzaville pas que des Gabon et pas que des Nigeria à que ce makamwa avec tant que zonga mariage parce que j'ai causé avec sa mère jour où avec Razagi Moseka parce que on a combat na bureau na ye parce que ça peut na bureau na ndako hein na bon ça va dossier moi curiosité moi curiosité ça rappelle bien mais il faut 6e chance spécial à Hermoko. Na fungolo ba tiroir na moni agenda na ye. Na me ko fait agenda wana na moni ba numéro à téléphone. Bon, avant na mon agenda na moni ki ba album mozaki wana. Album wana na moni ye na mama moka mukolo et j'avais vite compris que oh maman na bango na moni maman déjà de ba ta carte ah en tout cas oh ego sara maman na bango. Alors, tant na moni agenda wana ba di ko fait agenda wana ba carnet l'adresse et consort. Na ko mona ba ko maman na bi ah oyo akoyi mama ekosa mama na bango ça fait le coup na mambo kilo tikana mera mkobeka parce que moi je parle anglais atanga na école anglaise mo kuna ba cours anglais na je parle anglais na zo téléphone nanga par curiosité par fisto na benga numéro wana na benga mama ko appel vidéo bu mama wana ya oh mama ngoyo ah mama how are you mama I'm fine but boni oh ngai kingandi apesi kombo na yeto tanga kombo na yete ah yo kingandi en tout cas oza très bien oui yo mama tunie yo za nani abino ngana za fiancé ya mwana na yo na fiancé mwana na yo donc kana mingi te ku tokobala na abi oh oza fiancé mwana nga bokobala na oh mwana nga owapo oh mwana nga ya mobali mwana ya mobali abi ah yo mama mwana nga mobali yo bino bosi bobalana na ye tokobala na abi te tokobala na abi ah mwana nga mbali wana asi a changé 5 basi déjà alors la sa basi te ya mwana mbali wa a changé déjà 5 basi a sa basi te et ça ninga ma confusion sikoyo nege sa mama mais te ya changé na mbali te yekuta bino en tout cas tosola kino jour wana kutu bino jour moi azoki moi si a moseka bino bosa ba yoruba basa moseka ça très bien oh maman si kono mona maman oh na sola na déjà malgré ça appelle vidéo ça appelle normal mais c'est comme si elle ne reconnaît pas maman si kono maîtrise ki maman elle singa maman OK y a pas de souci ya benga sona kombo na c'est comme na ngabi ça va moi na nini ozolo ba wana est-ce que mon ba non comme na nani na pesi ko bakasi ngai mwasi ya okuchuku yesko a prononcer yango siko na ndenge na bango ki Nigeria kula okuchuku na bi abi oh okuchuku a posolo bawana est-ce que maman siko a se maîtriser siko to mama se motena na mona siko yo jeune fille moko yepe a côté na caméra maman abi est-ce okola ksangai photo ya mobile na ozolo bawana okoti na nga photo zo sola boy abino ya pas de souci ba fso na kota kuna na galerie nanga na za photo ya ngai na okochuku na tindela mama do ba photo ebele ya ngai na okochuku na tindela yemo mama tanga tali boy pendant que to sola mama ota la photo atali abi oh mais ma chérie photo ya moto otindelinga photo eza ya kala to ya sika mama eza ba photo ya sika kutu oh par ba photo ya kutu ya hier ya lobby tala kutu ndenga lati le ndenga abimi siko yango oh abimi aza wapi abino ake otala ba business na yema ke côté ya bongolo
ata ma business kuna et puis semaine prochaine okende Brazzaville et puis okende Gabon et puis akozonga kuna bosaba musomo yesu ko kuta baki yope okuya na mariage ba ko pesa biloko kuna abi mais mwana na ngai photo la singa oui c'est vrai photo wana aza mwana ngai okochuko lobana mwana ngai mais ye asi akufa ça fait 2 ans et demi akufa ki awa na Nigeria na accident. Oui c'est vrai azaki na ba boutique mais na Congo te azaki na ba boutique ateka ba pièce de rechange abala ko teka ba pièce de rechange mais na Nigeria na Congo te abi mama te akufa te auti ko banga suka abi moi je te dis que mutolo basa mwana ngai akufa zela maman peka la faute naie abandi koluka est-ce que vous ma photo maman siko lek j'avais compris que lek ya okuchuku akenda ba bimisa ba photo jour ya funérailles ndenga la na cercueil ba tabitala yiwana papa tout na tala pendant que to sola non na tala boy na mona okuchuku la na cercueil na boaka téléphone maman allô na juste téléphone ah oui na éviter que se passe mais ozolo bana azaya kokufa asi akufa papa fiston je n'étais plus dans moi dans ma peau na kasi obi Seigneur qu'est-ce qui se passe mutu nanga esui epesi mutu nanga esui akosakana te papa fiston na bimamba na moko na tika na ba valise na ngai kana baki wana na bima na zwa taxi na kenda tipa na biso avant kutaka pa na biso na zwa téléphone na benga okochuku numéro zo le kati na benga numéro le kati. Qu'est-ce que je fais papa fiston na kenda pa na biso na kenda wana na kona na ese papa maman voilà ce que moi j'ai vécu na beta lisolo et pa ba famille na biso papa maman c'est vrai maman a dit kolela likamuni ekomelenga oyo likamuni ekomelenga papa fiston je te dis que oko tu crois na pesa rapport mais kebiki na la famille na biso papa abi c'est pas possible to kota na mutu papa na biso wana to ya pena to ya na ebi nzela pour la mais ça passe 2 mois et demi to 3 mois boy to le capé de la paille de marbre gota mozola musée ba biza gombe non to le kasiko to le pena ba fisto nazomo na li soutenda kwa ngo to bade ko vanda ba fisto ngai komela ngai moko nazomo na sunda ko wana te et c'est ça qui va 10h ba 11h beaucoup nazomo na sunda ko wana te Dieu merci na bala la raté na yebi to ki ba voisin to ba voisine et consort maman moko baza aja jeune maman maman gombe akimaka mbangu chaque tongo na mona kabonaka yera pesa ka mbote maman bonjour maman to pesa mbote maman wana chaque tongo pendant que tu mi wana gamba to tala boy ndako esate na moni maman na zo leka papa fisto na benga maman bonjour bonjour maman oyebi nga abi oui na ebio opesa ngambo de chaque fois maman mais nga na fanda quelque part awa na quelque part awa mais ndaku na nga na omona otabi ofanda quelque part awa na quartier ote abi oui na mona opesa ngambo te mais na esko fanda mais nga na fanda quelque part awa papa je sika yango ça et ça en fait dès que sont si batongi ça dire moi terrain vide en fait lokola moi zamba mais ça moi terrain vide côté wana mais awa mutazala raté na ba te kolo concession aux za nani mais on dit mutazala raté yo fana awa ndenge ni et pesinga ye mutu ko soma mwana ki ça c'est de la folie na jiba trouble mentaux papa fisto mais est-ce non papa na biso pour attendre comme boye baye apesa ka biko papa na ngope na yebi atali mutu pe ayebani lisolo ko ezali lisolo ya bana ya to tanga kombote papa fisto et pesa nga tout besinga na pika e crise la kena bagena na ngalie ba conso ba réanimer conso mais et simba kakati
na koma na ba vite siso la kanisi ke kimose kananga mzoki mutazo kimose kananga mutu oyo ya mondo oti akufa. Mon père avait tout fait. Tant on a pu sur le Fiston, je suis à Paris. Dans à Paris, na yakade ba à Paris. Ça fait 2 ans. Ba milanga pa ba on a psychologue. Ba salanga ba psychologue, ba tester thérapeutique, so thérapeute ba lo bo ndingwa ba to ba tu ya maladie mentale et puis voilà dans la psychologie quelque chose comme ça. Pas Fiston. Sikawa na koma normal. Nakoma normal, na zonge la vie normale. Mais pendant 1 année et demie, moutou n'a pas qui bien te papa Fiston. Kimo Sekanangam dans qui ango un revenant nigérian. Na landakayo chaque fois tant qu'on met à baklo ba revenant, ba tu bele ba kantrer dans le kuta ngamo ko na kuta na revenant. Tala lisolo komelanga yango na papa Fiston. Benda ba jeune fille matoi. Au Congo, tu as mobali au craqué, aux coups de foudre, oui. Mais, Kobungisa, sans ça qui bomoto na yote. Parce que, c'est quoi, quand la Kazaki revenant, je me suis rendu compte, ah, mais oui, comment la Simbaka Moutouna le courant. Comment chef n'a pas naïe, au comment on a boyé. Tant que n'est pas la vie, on a oublié ton commis. C'était quel phénomène? Tant les Kabé comme la vie, Yangoa. Du solo était yote. Na lingraba solo ya boyoto partager yango na papa Johnny Mabiala parce qu'il y a une expérience makambo oyo ya marque na marque. Na yami pona bino papa Johnny Mabiala. Papa Johnny, bonjour. Bonjour papa Johnny. Voilà, papa Johnny, Hollandi, il y a Ndiko Oyo. Pourtant, on a été sur Nabiso. Dengue Bajiki Bosekanaï, et pas il y a un revenant nigérien. Pour toi, Koufi na Nigeria, avec Obima, na Congo, et puis à Saliba Dega, et tout le monde. Lecture dans le solo Oyo, Ezani. Bon, lecture na Zolo Basira. Makambu oyo ezoleka na mokili ninge tozoyoka ninge tozomona pe ninge tozo comprendre les choses monde déjà akobeba plus que na temps tozalaki nango kala na kala makambu banda kosalema mais ce n'était pas régulièrement mais pour le moment ekomi par-ci par-là yende kwa kutanaki meza pe na bande ko mosozo kutana ba souper lelo ba msupe lobi ba mtonke ezokende ka bongo mais comme le quoi tu as la connexion et quoi makamuno se dit côté ne moi plutôt comprendre les athées mais il y a des choses qui se passent ba problème sérieux dans la vie à battre et zo les cana alors elo comme ka nanga kina bisa ser na biso ça zwami il faut le kanzambe bakawana batu mingi babika na ngote mais ceux qui habitent na ngo c'est-à-dire la mona nzambe il faut passer dans Nzambe wana parce que le monde des ténèbres bango bazala na merci te bazala na merci te wana kutuye kutu azolo bakeno voilà azo regretter parce que balongoli mosika non yende il fallait kuta remercier Seigneur parce que Nzamba bateli azana vie omoni bon parce que ceux qui ezali ke ne bobazaka la iye mobali wana ayaki na mission ayaki na mission azaki ne kuna boutique pété azaki ne pe le côté ezalaki ne mission oya ayaki nango pona azwaye donc iza étoile oya ye nde etiraki mobali wana alukai ouais et puis yebaki que moi soit na na ita wana yebaki ngo très bien parce que on baza ba esprit ba yebaka donc le col allié ayaki mission na ekomi na sukate nde yo moto tikali oza na bon mode il faut kumisa quand même Nzambe comment est-ce que vous regrettez ou regrettez nini parce que ce qu'on regrette c'est comme yo moko mibikisi na ndenge non au mibikisi na ndenge c'est le Seigneur qui t'a protégé et le Seigneur qui t'a gardé maintenant les autres ça la témoignage voit les autres plus abattre belé mayele
ce qui Seigneur a gardé qui on a vu, c'était parce que ils ont témoigné, les longs tomoko guazana moi, position moko quelque part, aïe bah déjà que non qui me l'a invité, c'était parce que il y a un danger dans Makambo. Vous voyez? Donc, Makambo oyo ba mituka nakamoka bana basi nzambe asala bango lolenge moko compliqué. Donc mutuka nde eloko nini mutuka mpona bango bamona mutuka iyo moko nanu kutu iyo moko ningo zana okokosomba bamituka koleka meme mutuka wana kutu mikolo na Hollande na Chine mituka ya mabele bakotika ngo kala mingi te koma mituka ya espace mutuka ezotambola eza na bapine te mais ezofurute donc ozotambola nango na espace sikoyo yo ozowelela ongo bomisa na nzoto na mituka bapine mais lobi le musoko osomba na mutuka espace le musoko osomba drone moko etambwisaka bato ememi yo peke tiko quelque part mais oke olela ka eloko moko boye moto mo boye aye nango auti nango na monde ténèbre donc obomisi nzoto nofona te eloko bango banda kokota mutuka na ezalaki nango cercueil ce n'était pas mutuka ye moko azoloba bien ke voilà tobanda kokende mais azocomprendre te baembouteillage ya kini wana mais azokóma na temps epa na bango c'est-à-dire ezalaki nango cercueil ezalaki voiture te et puis degré ya beauté wana na mona beauté ya ndenge wana te nzambe akela mibali est-ce que soki mutu beauté leki makasi ezalaka pas suspect la beauté ezala nango na omoni ba beauté ndenge ezalaka beauté ezalaka nango na suka te mo okomona pe wana na te omona mosusu pa leki azali mosusu pa leki wana pa azali beauté ezala nango ndenge wana mais le vrai beauté ezalaka penda oyo tozomona l'apparence ya motu te vraie beauté ezali cœur ezali à l'intérieur de l'homme omoni mais siko bango comme balandaka kaka makambo ya libanda nde yango moni bakutana babiloko wana beauté lokoni qu'est-ce que beauté beauté ezali babeauté malamu oyo neti oyo tozoloba neti ya bato oyo nzambe asala na beauté a glorifia bango basalela nzambe soki tozwi na bible olandi beauté lokola ya nani David était un beau ya maseki te olandi lisusu Joseph bango nyonso basalela nzambe to beauté malamu eza libanda na kati yo beauté libanda eza lokola piège omoni eza lokola batozo bango ka lokola ba piège tango oza attiré na beauté wana mais à l'intérieur na yo yebite c'est pourquoi kotaki na kati na ba piège donc pour moi bolanda beauté te bolanda pe beauté te mais bolanda oyo tolobi nini processus si un homme ou a présenté les bosso na yo et que osepeli na ye omoni ki azali bien ndeko fo bondela te fo ko bondela parce que la prière ekosilisa ye mayele soki lokwa azalaki moto ya deuxième monde wana d'abord kutu d'abord sani alandaki ye apusanaki pembeni na ye mpo ayebaki aza na nzambe te ayebaki aza na nani te na protection te mais ce que so azalaki na protection moto alanga koma pembeni na ye te omoni ntango oyo ozalaki protection nde makambo wana ekoyela facilement et puis bayebi ke bakokweyisa o kaka naapesa bino kaka mo exemple moko ntango nga nakomaki en Afrique du Sud la première bamwana nga nakomaki nazalaki na Joburg na Joburg nasalaki à peu près une année nayi kokende Pretoria na Pretoria pasteur na biso moko wa nzambe malamu azalaki wana alukelenga muyeni mutu alukelenga mosala na Pretoria ntango nakomi na Pretoria naumelaki pe te na campagne moko tozalaki ya sécurité nayi kokota na campagne moko ya kagadi tozosala kagadi na nani moko oyo tobengi mall moko ezali wana babenga lifestyle tozosala kagadi wana ndeko na ngai ya une jeune fille ya bandako ya kana moni bana oba baza na centurion baza bana oba baza na ba highlight ba tobenga nini ba via likolo donc bato neti biso tobenga ka lokola ba mbinza pigeon na biso lokola pe ka ba ma campagne na biso kuna donc gauteng nani ni centurion donc au mona fille azo kota na mall soka yele lo na voiture mususu ayi na voiture ya rouge lobi akoya na voiture mususu ya vert ya bleu bazo changer ka ba voiture l'air tous les filles
po baza kuna na Gauteng bato bayebi Centurion bayebi likambo na zoloba ba fi nyonso ya place wana bayaka na ba voiture ya makasi et puis ba voiture ko changer ka ba voiture. Alors na place on na banaki osala wana na imaginez-vous kagadi na fan na idée kutu tozomona ka bango ne bazokota bazobima moko bandako ya soka ye a parker na parking na ngai après ko parker a kei a koti na shop tozalaki kana spa wana na mwa banini wana a koti na shop ayeko bima apesinga mo 5 reines mo 10 reines abimi na ya kei ka ndenge wana. Après quelque temps nakomo na soka ya koti akei asombi sachet ya biloko sachet ati mapa ati biloko belebe asoso ayeko pisanga ka ndenge wana nazo pamonga jeune fille aza gentil comment ça zo kabelanga ba biloko et belé et puis akobaki à plusieurs donc à chaque temps à chaque mutu kane na parking mususu pe donc ata soki bozali ndeto sala ka roster ba chanja ba roster soka kutinga na parking wana te fatu na ngai batu atuna mutu aza na parking wana intel aza wapi so alakisi aza koto kuna alongoli voiture na yona ti faluka nga place nazali soki nini parking na ngezali full à côté les mains de la voiture moko bima po ya kota so akoti akei apesinga na lumbote akoti akei aye asombi biloko après que 2-3 mois ezalaki susu mbote ya kopesa na maboko te ekomi mbote ya ko akingai soka ye akingai akesto mutu azalaki superviseur na soka mwa comment agazo ya mbayo ya voilà mutu azalaki superviseur wana azokamwa abimi comment est-ce que oyebani mwana mwasi nga abite na yebi ete abino mwana mwasi c'est comme a tombé amoureuse na yo nga abi ok mais gars est déjà marié donc soka sali a tombé amoureuse na ngai c'est-à-dire a koi na poule ya wrong. Alors ba maso to banda ko sala bango ba se na kaka wana bazoloba non Toniko oza profit il faut yo kende kaka il faut sala kaka tala kaka ningi mutana balargo ngabi ok wana buno babula bisanga te mais biloko bana ko zwaranga posoka ke ya sombi ya pesingazi mon frère moko aye aye bisingabi amoninge za boye na koya ko zwayo samedi et le samedi wana ngatu ni tokende wapi ono to betaka tour ngabi tour côté nini et pas la bino ou bien place ni habité pas na bisoté tozo kende kolia komela biloko mo wandenga na bisité non omoni na sana disponibilité please tikela ta na ko pesa réponse abi comment ça ngabi non ndeka na bisio na ko pesa yo réponse tikela ngata ok ça va problème izate et l'équipe semaine na semaine ekolanda aye lisusu na même ba histoire. Alors baninga otozalaki na bango tellement pression et les cas qui ngabine lokola makambo ezo kende boye et puis la fille mon frère faut mona bana ba fille nande bazala ka yobika ba sud africaine ce sont des belles filles et il y a euro contesté et alors azala mbongo azala propre azoya yo mutu utino ba côté moko boye oye ozana no musenzi et en même temps ozana l'arte mais mutu azo peso ba la aza ko sombiro ba biloko kolia ainsi de suite. Mais je vous dis mes frères, na koya quitté. Pourquoi? Parce que nazala ki na Nzambi. Et je savais que ce qui na landi moi na mwasi oyo na kokwea. Et loko ni na salaki na longwa ki na molu wana na skiva ki molu wana na tiki molu wana nde na yaka deben. Donc koya na koma ki deben na yebisaka pe na ba master te. Mais fi wana azwa ki liboma na sima akei tie pa ya mukoto bengana mukolo campagne kotuna kaka place nga na zaba pisa ya adresse ya lukanga abiya ya kapeda ben il faut arukutana nga na debe. Imaginez-vous. Alors moi je sais que mobali ngalo kwa mobali nazala motema ya kokanga motema. Pourquoi bino ba fille bozaka na motema te? Qu'est-ce qui se passe à vous? Hein? Mais ce que azalaki keneti na koya po azalaki na mituka zo azokota ba serwa ba Nissan Navara ba Navara ebima ba Navara na ya double cab bika ndingeza laki azoya na yango ya sika. Voilà. Alors ba fille vraiment je regrette beaucoup
beaucoup de filles, hein, parce que na bi filles, son nazo ba filles, ezali la majorité, ezali bino sauté moi ba exception, ba ka exception ezali, mais la majorité ba filles bazala ka porter na makamba mituka. Mutuka ezali le côté, mutuka ezali rien du tout. Okomona lelo mutuna mutuka nde ba maman na biso bancien ou bien bancien na biso ba boma mabala likolo ba VW. Lelo de komani. Ce que nous devons kabelo be au sana ngoni. Ba misusu kutu ba boma mabala likolo ba Vespa kaka Vespa. Libala ekufa po alanda mobala Vespa, azaki na fiancé na ye, fiancé fala bala ye amoni mutu moko bayaka na Vespa, abwakisi fiancé wana. Là, mususu après quelque temps, fiancé a komi na mbongo muta Vespa ekufa, ekoma nango likolo ya libanga. Siko ba peso Vespa lelu, osa na Vespa ni. Donc, engelo ba biloko nyonso ezomona eza na batamoko ekolikana nango ekokoma ntina te. Ata bamituko tozomona lelo ba BMW, ba X5, ba X whatever, o ba Jaguar, ba nini oyo tozomona ba série 20, 22, 23 awa. Ekolekana. Ekokoma après 15, 20 ans, tokomona ngo lisusu te po tokoma otambola bamituka oyo ezotambola na mopepe. Sikoyo yo bomaki libala pona ba X5. Omonte ko sali lokote. Et alors il y a kutuna batu oyo même vie na bango vie akabi penda vie atiki akabi penda bo moinaye po azwa kaka X5. Zazo ba jeune garçon moko le tozaki na Gauteng kuna wana na yebi penda te mais eloko na mona kikake auti Cape Town aye na ba BM o bando kuma Z ezaki na Z bozaka nini moko donc na loba des portières auti nango na Congolais auti nango na Cape Town ayen mwana azo renye na ba massa bazo kamwa akomi na mbongo nzoka ezalaki mbongo ya moto bon ateki vi na ye na tawana po azwa kaka Z nani BMZ bandoko mango série 3Z comme ça le komoko ninga lelo Z wana eza nani Z wana na 2009 2010 2008 ezo renye lelo a na 2025 Z wana eza na nini absolument rien donc so ko singa kutu Z wana ko zongo na teki mo po na mo na za na tinaki mais siko yo teki fi na yo mobimba po na kaka o naviguer ou bien o tambusa Z wana tu vois un peu donc bato baza penda na boso solide bon eza pe ba erreur tout ça la biso so na vie tout ça bato ba erreur mais ba o bazoyo ka ba tirer pe ba leçon parce que tant monunga moko a trébuché et que lelo o yaza kuluba et comme le la témoignage pour na yo ozwa mayele soki nzamba tika ki na vie c'est parce qu'il alingi yo pe oyoka pour que ça la nini ozwa prévention aussi prévoir mais soki o boy pour continuer yo le mususu boko bika na hôtel mususu témoignage ko zala te voilà donc ozomona c'est ça un peu. Voilà, merci beaucoup Papa Johnny Mabiala na conseil kitoko je crois bandeko bayoki voilà histoire o tobombela kiyo na mokolo ya lelo yango yo tosuki awa bandeko tokutani tout à l'heure là pour la deuxième session d'habitude mokolo ya lelo d'ici là portez-vous bien santé de fer à tous chap et tchara. Dans l'ombre, des milliers de femmes et d'hommes souffrent en silence. Des cicatrices invisibles, des regards fuyants, des douleurs que personne ne comprend vraiment. Mais aujourd'hui, un espoir renaît. Le célèbre docteur Guylain Le Bourgeois, dermatologue esthéticien reconnu, de renommée internationale. Avec plus de 24 ans d'expérience, il a transformé des milliers de vies, redonné confiance, espoir et beauté à ceux qui pensaient ne jamais guérir. Nous vient tout droit de Johannesburg, Afrique du Sud. Quand Afrique ici, moni mboka mundele, non Afrique ici kitoko, auto, on va très bien. Donc désormais, cabinet docteur Guylain Le Bourgeois n'a qu'à Afrique d'ici. Par les cris d'une communauté brisée, une population en détresse a redonné l'espoir à des milliers de personnes souffrant de taches noires, acné sévère, vergetures, eczéma, cancer de la peau. Ils ne se contentent pas de soigner, ils transforment des vies. Ils étaient désespérés. Aujourd'hui, ils témoignent d'un miracle. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans et je vis en Afrique du Sud. Avant, ma vie était un combat quotidien. Je souffrais de taches noires sur le visage. J'avais honte
Honte de ma peau, honte de sortir, honte même d'aller à des soirées avec mes amis. Un jour, une amie m'a parlé du docteur Guillain le Bourgeois. Elle m'a dit « il change des vies ». Au début, moi, j'étais sceptique. Mais au fond de moi, j'avais ce petit espoir. Alors j'ai décidé de tenter ma chance. Et ce fut la meilleure décision de ma vie. Grâce à son traitement et surtout au lait de beauté Déborah, ma peau s'est transformée. Merci au docteur Guillain le Bourgeois. Ce n'est pas juste un médecin. C'est un sauveur de peau, un faiseur de miracles. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 37 ans, je suis infirmière et je vis à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je souffrais d'eczéma sévère. J'ai consulté, j'ai essayé des traitements, sans résultat. Jusqu'au jour où j'ai entendu parler du docteur Guillain le Bourgeois. Je me suis dit, pourquoi pas? Peut-être que lui, il comprendra vraiment. Dès la première consultation, j'ai senti quelque chose de différent. Grâce à ses soins et à ses produits, aujourd'hui, je me sens belle. Docteur Guillain le Bourgeois est là pour révéler la beauté naturelle qui est déjà en vous. Il sera présent le 28 mai 2025 à Brazzaville, le 5 juin 2025 à Pointe-Noire. Contactez-la dès maintenant. Appelez les numéros à l'écran. Star na domaine nanga, na docteur en cosmétique. Hein? Ne faut pas confondre. Taille, masola bassin, taille acoustique, c'est docteur Guillain le Bourgeois. Vous en avez posé à relancer ma poitrine na yo, ko fongo la bassin na yo. Yamado, Yamalonga, oya bien wana, c'est docteur Guillain le Bourgeois. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana bomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours